sango ya mawa sango ya pasi vraiment esali pasi na mitema bandeko toyeko annonce bino liwa ya Kadimboyo. Oui, Kadimboyo. Et si vous vous souvenez encore, vous rappelez, c'est la jeune fille dont on a parlé, on a vu l'autre fois, na ba image, na kati ya flat, ya hôtel si vous voulez. Et il y avait bateau à hôtel tout autour na ye. Oyo bazoko expliquer que ayaki avec un monsieur oyo asi abimaki kala. Mais ya tikalaki etant baye. Bamoni ke muta umeli baye bakuti pardon la jeune fille et azaki étalé na et puis il y avait des trucs tout autour. On va essayer de vous illustrer les images comme vous pouvez constater. Bougie partout, babilo à rouge, prière incantatoire et puis voilà. Dans cette émission l'autre fois, je crois plus ou moins 3 semaines passées, par rapport à Ndeko Mwasi Oyo, quand on expliqua que abane koko ça effectivement elle mentait. Aloba kike et moninga na ye muto invita qui est dans l'endroit et puis droga qui est na mobali na ye nde batika qui est abandonné à son triste sort, mais c'était pas ça. Et na mega opé sabino peut résumer na émission mon auto au sala récemment que Ndeko Mwasi akosa ki asimbaki kisi et se le mettre en question marabout to pe ngango bazalaki na ye wana basala ine ba cérémonie nde butatika ki na eta wana. Bref, toromeka ko sala moi briefing ya mukuse par rapport à la histoire. La fille azalaki parce qu'asi akufi prostituée. Moi nanda kuma prostituée. Toyebi makamoma oleka na Afrique to pe na Congo particulièrement na ngonga o eza mo somo. Kala toyeba ka bandumba ezalaka bato yo bavana na hotel mo boye na bandako mo boye ba façon baluka vi na bango ba mikolo tout ça. En tout cas toyeba ka te bana bandumba jeune fille mo to mwana moko surtout na ba âge de gwazalaki nango mingi biso yeba na ba âge wana ou soit ozotanga classe ou soit peut-être na ba mususu quoi. La fille n'avait que 22 ans, plus ou moins entre 20 et 22 ans. Pas plus de 22 ans. Dans les 21 ans comme ça. Et bah je biso to yebi que ozana mwana surtout na Afrique. En plus à l'époque, tant biso to kola sika. Wana mwana oyo so po sali bêtise ba betio, mais malheureusement ce n'était pas le cas pour notre sœur azalaki prostituée, bien qu'azali nanda ko baboti. Et muke wa meka ko relater na ndeko moko parmi panzi sango na monde internet. Papa na bango aza militaire et aza caporal. Bazala penza na elo côté. C'est vrai, y a honte muto zo justifier to pezo tinda muto na banzela bien te quand même. Il y a des familles pauvres. Il y a des familles où ils ont souffrir. Ils ont ba famille et souffra mais nil par ba na bango bima na balabala okete kanzoto. Et baza elle est de famille pauvre et tout ça. Et matanga classe atanga classe. Quand de baluka ba vi na bango, bref, yena ba mastane bando foutre l'appartement. Il y a $230 et l'on moi ba jarwana na zande comme ça. Et bazala na ba shida na bango ne ba mo ba bengaka. Et ba trainaka libanda ba zora ba shida ba cop. En même temps, elle avait soi-disant un fiancé en France. En même temps, azali na Sénégalais mo ando vivre nega na Kinwana. Et na vidéo mo na talaki oyo babane ko solola na Ndeko Mwasi moko ya YouTubeuse na monaki même na caché na lisu. Tant mambo ekomelie ameki ko keno solola na mobali na ya ndingari oyo asupportaka ye. Kanda wana ndingari ya niate makofi do yango elonge vimbaki. Ndeko Mwasi nde bazala na ba master na ye. Amona ke non, bango ba ochamwe. Et on dirait
masolo ezala penza ndenge sengelaki ezala te asolo liti mais bamasta eyandene babiso eno biso okanga nzoto ya solo wana na asala bino masolo ono maître Salomon asengi contact abengi maître Salomon ayebi eno nga alingi overdose nga alingi te bagere air nyonso nazongaka esili ezongi boye ebebi donc il faut vraiment nazwa provision ya mpifu ya spiritualité na odondo nango bajo bien bayaka bambongo et consort. C'est comme ça le Messie s'est déplacé. Il paraîtra à Matadi. Ayakiki na okata la mukuse va se retrouver dans la fille na hôtel. Oh abimisa qui $20 mon mystique parce que la fille n'avait pas l'argent. Va foutre à hôtel et bah fallait ça ba cérémonie. C'est comme ça le Messie ça les rituel automoni na ba vidéo. Fallait coucher avec la fille. Donc milimo ba esprit fallait coucher na moi et comme esprit est esprit, il y a zanzoto. Donc fallait ba esprit ba le kalanzela ya maître. Boyebi banganga bazala toujours batalo kuta ya likambo lelo te. Et c'est comme ça abimaki na ye azwaki même ba image asodomizaki ye asalaki na ye nyonso oyo alingaki parce que azaki na portrait na ye azaki livré na ye donc comment ye loko na ye oye akosakana nango akosala nango alingi bamaki so pe bimaki na basexe et puis na suka nango amelisaki apesaki soki ji amela nde la fille avait perdu connaissance na robima maître atikali koyiba ye téléphone ayibi mbongo tout ça yango ntango la fille alamuki azoyeba su makambo ta comme on dirait kiol une très jolie fille c'est triste azoyeba mambo ya na nzela te je crois botalaki ba image so bokozongela ba vidéo eleki bomona comment il s'exprimer tokangi son parce que toli juste opesa bino image ya makambo oyo elekaki pour que vous puissiez vous souvenir et ça li que après wana la fille n'était plus normale. Comment ça va crise na ba butu ko ganga dans les vides. Quand on a sa émission l'autre fois, j'avais dit que elle était sacrifiée. Effectivement, elle était sacrifiée. Donc déjà mutu basi balongolaki. C'est comme ça que baneba ba bengelaki l'un de pasteur pour ba sungaye na ba prière. Et tant moi solo laki na ndeko ya YouTube zwana ndeko na ebisa ki eboy. Kadi, ça la repentance bon sincère. Parce que état to situation comme na wana soki kaka omeki ko bomba quoi que ce soit, ça sera ta fin. Et ba robenga ngapo ba lo bananga que non, o lo bati. Profitez si qu'on net ozana na souffle de vie. Pourquoi ndeko na ebisa ki ndengona parce que a constater ki que ndeko moi ça na deux poids deux mesures. Toyebi soki mwana mwasi akomi na ba vie moko ndenge surtout na ba âge wana en tout cas bazala na ba lokuta moko ndire ya otungola ya nzoloko et lelo le ma mususu lobi le ma mususu lelo bimisi lobi a bombi ainsi de suite abisi tu dois vraiment te repentir ye utabakisa ki lobi non nazana état ba jeune il y a 3 jours à sec et moi na sur le belé ezate tout ça. Bando landele ba prière et ça li que a se retrouver na comment na lelo nde tozo beta li solo ndeko mwasi akufi bande kona ngai ezo sala pasi pe ma tant tozo oloba mamboyo les gens croient que tozo luka ba notoriété moko boye ba vie ba ceux qui ba nini parce que les gens ont toujours des arrière-pensées pourtant on est là pour éduquer la masse comme je l'ai toujours dit c'est vrai. Peut-être aux possibilité batunyon sur na mokilo ba yoka biso. Mais pas nzamba za rezala te. Néanmoins, yo zolanda yo zoyoka. Panza sango. Oebite obi kisanane. Et certes, il y aura des gens oyo. Ba opé sa vie na ba on na Yesu parce que tolika tina bonzambe les évangélisation auto sala. Et par rapport à la réalité de la vie, ya marambo ezo leka na mokili oyo. Pour conscientiser bato que vie sans Nzambe eza mon boulot. Pour que mutu acha ordre na vie na ye, abongi sa relation na ye na Nzambe. Vous voyez?
Bandeko, likambo eza likambo moke te. Eza perte ya vie, mutu akufi. La vie est sacrée. Et je crois, il y a quelques semaines, na net, bato bakotaka YouTube, topé, réseaux sociaux, pamba pamba, naza sir, bato bamonaki ba vidéo, il y a une jeune fille, na Lubumbashi, ka ba jeune fille, ba na kaya mike, na bosani kombo na ye, abane ko kata bilamba, parce que abelaki liboma. Abelaki liboma, ka likola bisimba simba, ya ba vie à vitesse, ya ba vie à mbangu, oto olobela awa. Même cas, nande ko na biso oyo. Et la fille en question actuellement de na solo na bino a outé ko kufa. So bokoti na YouTube ezali bon sauf que na bosani kombo et puis na bongisa ki nini histoire na ye penza te pona luka na ya na meka ko bakisa yango na kati. Donc bref, par rapport ya ye c'est un peu ça donc même histoire, ba même lolenge. Bandeko tote ya bana. Biso mo pe mikolo, il y a aussi de bao bazo vivre ba vie moko boye. O eza kitoko te, aza consciente, ayebi. Yango lelo oyo. Peut-être o bengango hasard. Nzamba salaki en sorte que vidéo oyo tope émission tope voice o ekomela yo. Olanda yango. Enfin ko luko bongisa sikoyo avant que ezala trop tard. Yaya, kokota ndako nganga ezala ma mususu. En fait, ok komitika, ok ko se livrer. O tiki vi na yokuna pour ton information. Tu au son de ma voix. Na parcours na yo. O leka banzela moko boye. O zoli titi. O simba bisimba simba. O kota kote moko boye. Pona ngenge, pona nguya, pona protection. Pono kanga mobali, to pona pono sala ba pratique moko boy, c'est le temps. Bible zoloba, patience ya nzambe et alo biko na biso. Cela veut dire quoi? Plus tu vis, le Seigneur te laisse le temps, plus aux la chance belé au bongisa. Qui sait? Ta mususu, o mate ya suka ozoyoka, oui. Na obangi sote, mais na o conscientiser yo. Ndeko ba ebisa ki ça la repentance sincère parce que était au commune en wana ozo courir danger au saranate to la le matin to yoki que no ozo lobate elle avait prophétisé après ça qui est message mais malheureusement ndeko na biso na ebite na loba on a benga nini envoûtement na kombo na yesu na obonde la place au landangai voile na misu no koya que cet envoûtement tombe. Loboko batiaki yo na monoko po olobate ekwe au nom de Jésus. Nzamba fungolo mayele. Na mambo na oloba, enfin ko luka nzambe. Bandeko, batu ebele lelo, baolela. À cause à passer. Passer rattrapa kamutu, pour votre information. Il y a de ces péchés-là, demander simplement pardon à Dieu ne suffit pas. Nzambe limsa wana kotanga nganga, sunganga, no way. Ezana bama be oyo mutu soka sali il faut nécessairement asolana mosala na nzambe aleka na délivrance. Pourquoi? Parce que e emprisonna yo. Or mokanga mi akoki komikangola te, jamais prisonnier na kata prison akoki bimisa de lui-même. Il faut mutu oyo azana autorité likolo na ye abimise na boloko. Tu ne peux pas kokota ndako nganga toko sala ba masumu moko boye ba lolenge moko on a mentionné et puis tu vas juste à dire Seigneur pardonne-moi et si la vie continue normale, la vie ne va pas vie et continuer normalité. Et ça ba biloro o ele lisabate belé lelo. Tu au son de ma voix. Mabote zoyate. Libale zoyate. Makambo esimbate. Business ezotambolate. Conscience na yo ezo reprocher yo. To ozo se rappeler, ozo se souvenir. Na passé moko boy sombre au kotara na ndako moko au sala inceste parce que c'est ce genre de péché ou quand la vie a monté ma malédiction au bimana proche parente veut dire une personne de même sang ou encore il y a famille moko au boko sangisa nzoto te au bimana cousin
obima na yaya, obima na ndeko, na tante, na oncle, na mama na yo, na tata bota yo, okota ndako ya nganga, bajara babiloko wana, oyiba biloko ya bato. Yana bato bele baya poto na fraude, na mbongo fraude. Asala mafia, asala détournement, à se retrouver en Europe. Yo ebika que non eleki nango, esili nango rien, passé ko rattraper yo. Passé au rattraper yo. Et quand tu vas confesser, rassure-toi, ata eloko mokote au bomba. Parce que lelo bakba osambele bele ba résultat za moke pourquoi? Muto aleki asali confession. Alobi une partie à makambo. Il y aura pas de délivrance. Il y aura pas de délivrance. Et anet mutu osali crime. Ok samba. Ole o avoué, on dit moza guilty, loba mamunino salaki, o loba mamon parti, et ba zone d'ombre ezali, ba justifier, ba quoi quitter yote. Il faut ba yeba, qu'est-ce qu'il y a eu? Pour ba luka ba défendre yo, to ba sunga yo ba bundela yo na likambo wana. Ba te bele ba kenara pas pasteur, papa, na longola kazemi. Yango esali ke ba trompe ba kata. Ebele te baloba hango. Aoyaka na obota te. Tata mwasi ndoki. Noko ndoki. Mais aza consciente que alongola bazemi. Mususu ata ba trompe ba kata te. Mais effectivement, au kulaba na nyonso nzamba pesaka yo. Siko au concevoir ndeni. Ozwa na te, tu dois confesser ba bele la mawa nzambe likolo na yo. Enfin que lole fungwa mela yo. Parce que tu es sous la malédiction. Banati. Je parle à une personne. Au comment le maladie, lobby bien. 2 jours malamu, 3 mois de maladie. Ba fibrome zo botane ti maebo na libumo. Ba maladie moko bizarre. Ba bilo mo normal compliqué na famille na bino ba babela ba maladie ote mais au contracta ba alliance à cause ya ba mambo oyo sala. Et au rattraper yo. Et au rattraper yo même. Wa muto vivre vie ou vivre te. Wa muto ozala bisiko zate na ba niveau te na ba état haute. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que je parle, ezala babilo ozo mato na motema. Yana mambozo tambolo na mutu. Luka mosali na nzambe avant qu'il ne soit trop tard. Nakunda repentance ezalaka te. Actuellement, cette jeune fille a zawa pi bandeko na ngai. Tolo banini, paix à son âme. Jamais. Tolo banini. L'Éternel a donné, il a repris. Non. Ezala babilo mususu ouais. Ba routine to ba benga ngoni ba slogan mususu to mesana rolobas. Il faut cesser. Ça énerve. Moi, personnellement, et puis ça m'a kanda. Mouto qui a simbikisi. Bayokani na nganga. Non, peut se ça à 15 ans. Après 15 ans, tu dois nous servir. Et oui, il y a des contrats comme ça. Et la personne accepte. A sepeli, a pas fouki, a ju, o azaye na oposa na sam, ya moi oyo. Et tant mongana okoka, et koki, a keye, a ke servir dans le monde des esprits. Et puis vous allez venir, l'Éternel a donné, il a repris. Non. Non, le fait que Dieu permette des choses, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien qui puisse arriver sans qu'il y ait à permettre. Cela ne veut pas dire qu'il est l'auteur. Il y a mamambozo le kanamukili oyo, to ya liwa ya bamawa misusu. Bible zoloba, nzamba tie mutu na moi na tina. Et mutu sengeli a atteindre, a kufa rassasier les jours. Yo kufi na 36 ans. Sans toutefois, ils ont la volonté de toper na plan nzambe. Et boroya bolobi ono l'Éternel a donné, il a ils ont babylone et soumu si sarabiso sans keto yeba. Pesa nzambe kanda, mieux vaut se taire et ne rien dire. Oh paix à son âme, qui va reposer en paix? Tant ba ba paix. Ezali kambwa kimia, l'âme est dans la paix. Il y a des âmes qui ne se reposent qui ne se reposera jamais en paix ou encore qui ne sont pas en paix actuellement. Bon, limbi sangai, peut-être ça peut choquer, mais c'est ça la vérité.
À l'exemple de cette sœur, Naminicho Azawapi, elle est en train de servir au monde des esprits. Parce que nganga menasa qui est, ndekwa loba ki na ye, il y a des voix ya nganga. O batumsu bazanango, que lokola ya buki bikila, mambo ekomela ye, et voilà mambo ekomeli ye. So peut-être azaki sincère na repentance na ye, ngana ndimara nguya nzambe, Dieu est capable, et il est au-dessus de tout. Le Seigneur va lui libérer, et yana batu bazwa grâce, malgré mabe basala, bazwa ngolu, aboma batu asala mabe ebele, ye ou abomi peut-être mototin, mais nzambe, tellement confessé nzambe asala ngolu, ya on a oloba na mutu moko, ya na lisumu moko te on nzambe limbi sarate, tu son de ma voix, peut-être pas sinayo, toko kanga motema na yo, eza parce que, mambo yo sala, et culpabilise à tel point que tu te dis, nzamba limbi sarayote. Faux, archi faux. Eza les sous moto nzamba limbi sarate, eza le boma mutu. Eza le ciela mutu poison. Olongola bazeme. Okotanganga, osala soki acte nini abominable mutu akosate na sena moi. Trouve-toi un bon serviteur de Dieu qui a la grâce. Or bon de la ponayo. Or oyo oko confesser le ba nyonso, je dis bien nyonso, 99% virgule 9 t non. Tu dois tout dire, tout avouer. Et Nzambe a libéré yo. La Bible dit déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos fardeaux, et lui prendra soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, tous, tout, bamaramunion, soit les autres pesés, les konayo, et ça, fardeau, oh, il faut déposer on a ma kolo Yesu. Et trouve un homme de Dieu, tu peux appeler notre numéro, on va t'orienter. Nzamba osala yo grâce. Ndekonanga, kolanda mutute. Comme j'avais dit l'autre fois, influence bomaka. Tozala na grâce mon côté. Yo ke sala mabe po ya osala mabe. Na minute yo bato ba pesa ye numéro nganga baza. Ba continuer vie na bango ba omela ba tirbo na bango minene, bazolia ba cabri na bango bazola tabilo na bango mikuse la vie continue, bazo filmer. Bango bato ba memaki batika li, n'est-ce pas? Ya kei. Kolanda kamutute. Yana bato mususu o to tant to sokola to bano benga ba makila mabe. Ngaku to makila libata. Basa ela kabudete soki makila ngulu soki anene. Makila mabe. Na okola na mo expérience na ko comprendre ba mambo belé nga wana na sala conclusion que bato ba mibenga ba makila mabe nde kutu bazala ba bien aimé en Nzambe. En fait, tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde ou encore à faire o bato nyoso basala ba mabe bato musu basalaka. Toyebi musicien moko ayemba nzembo alobi nzete to matarana baninga mena tongo ezalaka bayaka epa na biso keno eza Antoine mutasalaki, mais pourtant nazaki nga moko te. Il y a des gens comme ça bato musu ba osana bango ba bete ba kula na bamboko banginda ozaki na bobangi po sala ngo parce que yo ebike yo ba mamboana kata mukolo kena ko meka bakanga yo mbali boso bakena bakanga yo. C'est ça. Yana batu mususu ba sala ba mabe ba kopa bien te ota na musika même koloka yo ke omeki yindeli yo. Les amis, moi qui vous parle to koli na famille to zaka ebele ko on a biso mutaboro la biso. Il y avait des cousins, des cousines, to zala vraiment ebele. J'étais la plus jeune. Obi ba âge à curiosité ba adolescence ta boromo kola comme on découvrir ma mien sur mon kilio yo un moment ba sorti moi ba robima. Ngai bandeka ko yindela nga ba misu ba robima na bango ba kena bango ba zongi problème te ba ko gagner ka mais o wapi pona nini webi na Afrique ba servir surtout bana basi ngaso na bimi na zongi na bandaki ko bête à manger. Je vous dis bozana ngo idete et je me disais toujours c'est parce que j'étais moins aimé. Oui c'est vrai j'étais moins aimé, mais par la grâce de Dieu, Léon a comprendre que non, Ezala quitté parce que Karanazaï moins aimé. C'est parce que le Seigneur m'aimait beaucoup. Et il ne voulait pas na beba. Il ne voulait pas na souka neba msuba souka kawana. Combien d'amis auto kolana ba bota et complica ba venir. Mais le Seigneur nous préservait. Je me rappelle
La dernière fois, na Betama, j'avais, je crois, juste avant Naya Poto, plus ou moins 16 ans, 15-16 ans. Na Kolaï déjà, je crois, na 4e des humanités. Eh, mon koloti. Eh, mon kolo. Mon père m'a tabassé, il était, hein. Mon père était de nature colérique. Bah, il supportait pas ça. Naïba, une fois, na kenda promo scolaire. Nazaï na 3e des humanités. Entre 14 et 15 ans. Bande ko na kenda place à ma bête. Le fait qu'on a zonga tard. Et puis na senga qui permission s'il vous plaît. Ba bête na 2 personnes. Quand on a biso mobali. Na oncle na biso papa le kinangai. Aya tala na bambou moko ezali so 2 mètres. Ba 23h. Azo fia kolanga, moi je croyais que pour on a biso aya ta au côté langa. Aya bakisa na betama na bosa na angote. Mais ba misuba no bimana bango. Ba no beta bango te. Pour dire quoi? Pona olobaka na mutu moko ke tozalaka ndenge moko te. Batu mususu bakosala ba mama mususu. Mais yo kosala te. Yo nzamba otalonde mususu. Yo oza na destiné moko ya ndenge mususu. Et okoki ko se souiller te. Okoki ko bebisa te parce que yana batu mususu à cause de particularité à grâce à zana. On a mambo nzamba tinde la yasala. Ezana ba erreur moko boy baba be moko boy baba mambo moko boy ya ko se retrouver na katité et au compromettre à venir. Ezaneti mabota Sarah parmi ba cause na ba raison. Essayer ça Isaac retard. C'est simplement parce que fallait nzamba purifier ye nano. Pour semence à mwana wana ezala konote te. Alala na Abimelech. Alala na roi égyptien. Sarah, moi c'est Abraham na Bible. Yo tant la Bible bien té. Et à cause de ça, fallait pas. Et ça là que aoumela mwana aoumela ayana mouté parce que fallait nzambe azwatin ko purifier. Ya mate ya lelote to pesa toli bandeko via mbango via pressé au suka na nzela ta âge moi so akufi azaki na avenir ebele liboso na une très jolie fille wa kozwa libala moba imaginez azaki na fiancé na poto et le mec l'aimait azaki prêt à bengisi na poto na quand il voit ça les gars azolo ba na téléphone alors non c'est fini. Alors continuer non moi c'est à boyete parce que ma vidéo est tambolaki et le messie avait vu. Alors le français moi kitoko moi na poto s'il vous plaît. Alors je travaille dur hein na sala na tongo na sala na poko je pas le temps. Na bunda pona zwambongo et puis muto na lingara akene se retrouver na ba merde aboye. Mais il avait raison. Le lotala moi je suis azapi. Likola le koso. Bande robolimbi si akufi meto loba. Photo loba. Bande ko ba mambo ya mambo mikete. Lelo bat balingi ba vivre ba vie moko boye na ebité. Bat bana ba rêve na bango, surtout ba jeune. Ba jeune ba obanga sou makambote. Dondire bat moko ba homme sardine mitou ezalaka lisute. Muto ana poto me mutu etikala soki na ebité la mboka nini. Quand nous autres nous vivre, conseil à yo kate. Pour anini ye fois zala. Azala. Kuluka ko paraître au bandeko. Et belé ba otika mokili. Et prise à souka tope. Yamabe makasi. Yamabe koleke zalara. Kokufa oui. Oko signé na tia mutu ba kata ba ochana ba ochano ba kati qui ne risque rien à rien d'accord mais tant okufa éternité na yo nde place ngambo ezalaka nde ba yango moni to lala pongite to vanda kimia te kutoko beta c'était éternité na yo tu vas le passer où les amis je vais chuter par là ton éternité mon frère.
ton éternité, ma sœur. Détrompe-toi. Moutoua kosa yote. Après la mort, il y a une vie. Ce que c'est clair dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ce que tambola kina yesute, obanga kinzambe, te tambola ba tambola na esko banga nzambe ko honorer, ko banga nzambe ngelo ba simplement ko tosa ye. Ba mamo o a opekisa yo ko sala te. O alingi o sala yango il faut sala. C'est ça la vie avec Jésus ou encore avec Dieu. Quand le fait qu'à fréquenter l'église, ne sali moi na nzambe, pas forcément. Combien d'abominations sont les gars dans l'église lelo? Naba o babengi ba soi-disant ba serviteur de Dieu, naba o babengi ba soi-disant ba na nzambe, naba o babengi ba soi-disant ba chantre de l'Éternel. Il n'y a pas d'acception de personne, dit la Bible. Exception à Moutouezate. Ok, non, yé, lokola zate. Na miswa nzambe, tozalaka ndenge moko. Ezate zana batonsu babengami ya kosa mabe. Et un problème te zo kontete. Même moi qui te parle. Yango moni Paul a oloba. Na boyi. Lelo. Ngana ote ya batu. Lobi babosa. Nanga Paul, l'apôtre par excellence. Alobi nazo banga. Lelo na te ya batu. Lobi babosa na ngai. C'est possible. Ote ya batu. Lobi nzamba ebiso ke na yeba kiyote. Pourquoi? À cause de la compromission. Ndeko, to bongisa na nzambe. Ozaloza pasteur. Ozaloza mukolo. Ozaloza mwana muke. Mwasi mobali. Tout le monde a droit, a raison, yako bongisa etamboleli na ye. Polobi soka kufi. Azana bisika malamu. Toloba na paix à ton âme. Parce que c'est pas tout le monde qui repose en paix. Pour votre information. C'est pas tout le monde qui a kimia. Et pas si y a muto o akei bisika mabe. Et ça 10 millions de fois que les capacités tout le monde en a ça moi. O te moni na maladie on a tellement les là no les là comme ikonyoso. Soka ke bisika mabe ko le là ne aux alaba millions de fois. Yozo kangai. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est le temps de mettre en ordre ta vie. C'est le temps d'arranger avec ton Dieu. C'est le temps de renouveler alliance, ton engagement non ensemble. Parce que Paul nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tant que toi, tu as une perfection exacte. Attends, je ne suis pas parfaite. Na beta rapé ma baku. Na kokwe yape. Na li sumuto na loro moroboy. Mais le fait que naza na conscience. Nzamba na posaka na reconnaître ma bé et puis na zonga na makolo na ye. Nous devons faire très attention les amis. Pas c'est bon maraté. Pas c'est bon maraté. Yo ngeno osinyo sala ma bé so disa po ça ne va pas. Attention ko saliango. Yo antinde ozwa kimia to esengo. Le bien mal à qui dit la Bible est profitable. Combien de millionnaires, de multimilliardaires, Bill Gates, on a besoin qu'on ait un vaccin pour bambongo. Mais ils ont des milliards. Azana mukumba ni azana charge ni azana tibiso ba africain oh noko tante songolo parabale ki mama kufa tata kufa bataille la rayo. Lelo beta mututinda 50 lobisa non. Bazana ba charge te. Azana mwana ka moko. Sona moi si moko. Balo il ne manque de rien mais ba ozanga kimia pour anine. Parce que bilo amokile pesa kimia te. Omoni mbongo zolanda to zoluka wana à tout prix. Hein? Et pesa nango yo kimia te. Au paraître, au tambola na mituka moko so ya ndenge nini. Ozwa bambongo soki ya ndenge nini. Osala soki nini. Kaka pozwa mbongo. Et pesa nango yo kimia te. Ozano danser bat ba omona yo luxe. Ye bien. Ozo staffer yo mona danser wono tie ba raiban soki nini. Mais na butu ola la pongite parce que conscience na yo e kozalaka jamais tranquille. Yango moniye so oloba na opesa mino kimia pas comme le monde donne parce que le monde mukilio na mambo nango et puis a kimia te. Kimia zaka na Yesu. Yaya okozanga na yo mais le fait que tu as Christ, tu es en paix. Tu es en paix. Moi qui vous parle na minito, nana kimia parce que nana Yesu na bika au pouvoir malgré nana ba minus na ba compte bancaire. Fona sani na ke buka bank na eteka drogue na eteka nzoto to na sala l'insalamable pour na zombongo et puis ta na zombongo après
C'est ça. Yango moni ndeko, c'est important. Kozana nzambe. Et puis, kobanga ye. Pona lelo bandeko tokosuka awa. Ezaki toli kati na bonzambe avec la grande dame, la porte de gentil. Nalingi bino mingi, abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Mafuta ya sika. Bozwa basango ya malamu, boza desite. Mate ya kitoko. Ba actualité, tozo lobela. Na bonzambe. En donnant des conseils et des tolis. Oh, vraiment, biso, soto tchango na misala. Que le Seigneur vous bénisse. De bonnes choses à vous. Je prie que Nzambo Solina yo, par son esprit, akambayo, pour ta liberté. Au nom de Jésus. Merci. Ozinga mina mangeno bakoyembe